Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bonjour, ça n'est pas de l'heure. Vous êtes Bakou ya Kolanda émission. On a toujours na Congo Winner Télévision avec votre humble serviteur Adida Lumumba, autrement dit l'homme à la taille S. Babonani Nabino, Babonana Nabino, meilleur vœu, vœu de meilleur Nabino, Babonné tout ya Congo Winner Télévision. J'espère que Toza ebele, Ndengeka Adida Lumumba. Abungaki azongi lisusu, donc cela veut dire que Congo Winner ande makambo. Donc lelo na ye na masolo ebele toko beta ba actualité ebele ndenge ka tolobaka lobaka biso le karaté na télévision oyeka kambala moko bandi koloba ba de n'importe quoi. Donc awe simbaraté. Merci Nabino Léopard, donc toza toujours simanabino ba congolais nyonso. Donc, biso tout derrière Léopard, même à Dadi a créé un problème na Brazzaville, mais tous les voisins, malgré qu'ils surveillent na bango fleuve, mais on peut pas petite biso condition, tous ont la coupe. Donc, ce que tu as la coupe, donc tu évites Okeya. Donc, merci malgré le but qui 1-1 na Zambie, tu évites Zalaki Fachi Beton na Moïse Katumbi. Donc, Betani Makofi Lobi malgré ça, mais Moïse Katumbi a Zouaki Yaye, donc à Koka qui penda Fachi Beton. Merci, les autres dans l'actualité, mais les autres, Beta Masolo, les autres, il Makambouya. Il y a Gel Show, Tosola, Masolo, il y a Gel Show, na qui encore Maniké, moi Mouké, to beta moi bordi Mouké et pas il y a de mer. Parce que les lots musique na biso et comme on connaît n'enga ma b par rapport à acronyme ma finga au bazo le canal télévision ba salir ba mission na biso P22 to beta le sous Masolo par rapport à réconciliation entre Fabregas na metinoa batu na batu ba ya kosala ba analyse na bango yambo na bandana no masolo na nga botika na pesa mbote soki na pesa mbote te seke na sali les sumo. Là je sali balobi mo bosse mama Sara Kabunzi la Cléopâtre balobi mo sale kingolo na mwindo mo sale kingolo na musielo ba meilleur ve na yo nzamba bomba au place ozali yo yebi tango ni to solo la ka donc nzamba bomba yo. Merci aussi balobi meilleur ve na yo balobi Mama Pépé de Paris, Maman Pépé de Paris. Merci Namoni Pena donc hein, il y a trop Pena Maman de Pépé le vite a dit de Rokeno Western T car na chombo. Namoni Pena na chombo Pena kaka et koti donc Maman Pépé avait dit de tumbinga mingi na émission na yo to sila na ngana yo kaka donc meilleur ve na yo Maman Pépé de Paris. Donc merci Nzamba Bomba yo. Merci Adida Lumumba. Azu et sengela kazwa donc abo silikate pour na hôtel kozwa moi 500 € na ngai o mama pepa tindelinge sali moi bien avi adida ba émission sala kile kaka kitoko makasi moi 500 € oyo mais là ta moi mai que ça la bien mais yo kuna bando kanga mbongo na yo libanga kayu là je sali balobi Fabrice Kabunji meilleur venayo Fabrice Kabunji o sola kitoko te fo sola kitoko ya talaga to silisi ane mobimba mais ça l'a rendu Maman Pépé a salué Adida Lumumba que ça l'a bien Fabrice Kabunzi. Donc là je salue aussi à mon amour que j'aime beaucoup, ma meilleure vœu à toi, mon amour. On a bien caillé, il y a la vie pour Nangai, hein, n'a changé déjà combo. Alors moi déjà, hein, Kakonde a commandé Lorraine Lumumba Kamwanya. Donc je te salue mon amour que Dieu te bénisse, et puis pourquoi atteindre l'angayo. Donc, on s'en va bon, mon amour. Donc, là, je salue Balobi Ninel Okemba depuis Brazzaville, grande soeur propre. Je te salue aussi, pourquoi pas Priska Okemba. Je te salue aussi. Là, je salue Balobi Freddy Lotis. Confrère propre, donc je te salue Balobi Yves Ningeng, le général. Donc, je te salue aussi, pourquoi pas Tony Ningengi. Sans oublier Bana tout. Il y a Congo Winner Télévision, là je salue Milk de la presse, Balobi Boulangerie à Maloba. Je te salue mon ami, je te salue aussi. Donc, Nzambayor, quand on dit comment pédé, Milk, comment ba pédé nganayo, pour anini, au côté dit dans le monde makasse. Merci Nayo Milk de la presse, donc je te salue. Le lot tu es tombé à mon masolo, on dit qu'un maxolon, ok, bien tiens. Na lobina mani kiena kisinzora e na Jael Shobozo na kitubovanda na yo kisabino nanu ba bêtise oyo ezoloba toujours na internet
na nzela GL show na manike na lobaka na bino na émission moko so bo vérifier kana chaîne na biso bo mona ngo yambo tango bakendaki poto ba lobelo kote na lobaka na bino ba vérité nyonso ezalaki ya kobombama ekesala nini ekobima na lobaka na bino batu nyonso bakie poto eza fali pupa te mutamemaki bango bateka ka fali pupa po batombola fali pupa mais en réalité jour bakozonga ba vérité kobima po bakobetana ka bapembe a poto sola pembe a émission sola pembe nazaki bino bakobetana bapembe bopesi ngai sikoyo raison j'espère que bopesi ngai raison lelo yo ba vérité komi kobima anga kutu sule mtamema ngai anga fabrikasi mutapesaka nga passeport boye déjà na lobaki na bino bozela sikoyo boyoka nanu yambo siko nga na bino tosala analyse ensemble toyoka nanu manike omoni yo o créer problème sérieux pour na obeta likolo makasi nga na lobela fali na réseau oui na lobela eke na leke na succès na leke na ora na loba mais ke poto na ye fali yo loba fali bo loba nga lobela fali na lobela encore na ke poto na ye encore na visa 3 ans encore eke na ba boloko pamba te nana tina musicien nana mwana ya star nana tina musicien poto ya compassion nana ko matana bino avion mon côté ba infiltrer ba fantastique ngatina yana bino poto na mwana niti ba sambu singai asepela te on a zongi na sepela ata bukete osutu keli fali lelo ya osutu keli fali ya ata follow fe ici to lobela ba mission so boya lobela ba mission balinga binoti sion yo kasi na loba no pona fali akena ngo wapi nga bino po kasi poto nga sepela te nga batonga na kena prison pona bango nga na bango poto nzema kasi na sepela na ngati mo te na songi na sepela te passeport nga na ngo poto foi bango maestro mutasala ngo fabrigas nangana ke dia poto fabrigas so bazwa nga na corona te mela sadia na poto na fabrigas po bazwa nga na corona po première vague na sakana tika na basekel tana ko sala na ko so vaccin corona na sali examen ba na corona yango na tikalaka pour votre information passeport bo tie visa na maestro mutasala maestro atema olobango pa piyuma maestro ba olobango fia polele ba mandia tu mlinga na kemanda se nga na amani ke na succès na internet ya ngai na salaka 1 million de vues nga bana poto ba yebi le masasi calculé au moins que na poto masasi calculé la maman du prince Babia malchanceux ça oui nga na OK mandé musicité na OK mandé succès nga ne na ya poto na bino ba ridiculiser nga po anjora atininga prison pour na fali Jaël OK mandé c'était OK mandé c'était moi je suis maniqué batu balinganga nga na panzaka tempa nga ine skis na ngeza maluba na nga omani na ningisi fali nga na oningi ka sa courant na courant omoni victime ninga na taya dote na parquet samba to pali nga ba oyinanga pona ko bua kama chacha nga na OK mandé c'était OK mandé mission te yo kasi na wanga na loba na fali fanjo na loba na na fana plateau na clasher émission tina suka na lobby na gazet tina sisi na parade amate na parade na visa 3 ans na zone visa ya 3 ans muto truquer visa te so to truquer visa to bela parti papa tala to kenda ki baloba ki est-ce que na braka muto mundu ki pa pièce nga visa ngana kinenga ngate pa pièce nga visa ngana boma iba te pa pièce nga visa ngaile na zako ngana OK mandé musicité na OK mandé succès ngande na yana poto na bino ba ridiculiser nga po anjora atininga prison pour na fali na début année na fin année na kena bino poto donc pour na ngeza humiliation na on ba le ba tino ba yoka omoni na ningisi fali ngana oningi ka sa courant ya na peta courant omoni victime ninga na taya dote na parquet samba to pali nga ba oyinanga pona ko bua kama chacha mutu no so na otanga na mibali ola ni monkana ba biwo na obanda na wana tana tangi mibali wana basi na mabo osika tamba basi na mabo osika na matili kolo yanga
au fallait bango. La seule mina bande na bande là. Et là on demande si c'était comment on a maniqué la bête à 1 million de batu. Ngaba wario c'était comment on a maniqué la bête à 1 million de batu. Ngaba wario balinga ngate. Ngaba balinga ngaba je suis maniqué. Ba fani ya maniqué. Ne balinga maniqué. Ngai moi je ne dépends pas des warriors. Pour ton information, yo soko yaki warrior yo keketi la. Nga na dépendre na ba warrior, te na chaîne na ba warrior bazati. Et wana ni ba ken piana, manikete. Na oke mandete. Soko lingi ko sambwe za na terrain, ko sambwe ko za na terrain. Omoni ba shana bosa papa na mwana, na mwasi mwana katikati. Na yo mutokene ba proposa ki yo yaka ya to salo biloko anzoto, to okende ko se sacrifier, ya sacrifice koti. E bimate. Ebimate ya yo so le côté ebimate ti okufa na balabala na Paris ba poignarder yo vine sukibo yo vine styliste ebité yo kande yo déjà âme sacrifié yo déjà âme sacrifié tu ebité âme sacrifié continue continue comme ça âme sacrifié yo déjà âme sacrifié merci voilà to uti ko ka maniqué ndenga lobi esengele fala loba. Dans le Burkina Faso, même pas un mois. Parce que même pas un mois à on est na Congo. Banda ba outil mission de service na bango et pas ya fali pour pas. Ba vérité comme ikobima. Nini sali que manike akoma na ba niveau oyo ya kolobaka ba vérité nyonso oyo. Est-ce que bureau ya fali pour pas réellement penda? Bazalaka na autorité likolo ya ba kronima finga na bango po lelo yo ba vérité ekomi obima soki penda bureau wana penda eza penda ke bango mutu ba memaka ba kronima finga na poto tomonaka ya grâce témoin botelemaka po grâce témoin banda koloba de ya ba vérité ki abimaka na fali pupa bozwi popol botie wana bima ndeti kaka ki asa l'intérim ya fali pupa. To yebite solo to ya solo te wane concerné bino na est victime. Mais pourquoi pas que bateau yo bomemaki na poto bo pekisa bango ba bêtise bazo sala parce que j'ai chaque jour azo sala vidéo awa to komi otala tout ça komi ko finga moi c'est abokechu et loko ko sala na poto ezate j'ai la kolu kalibana na poto mais balke bato ba banga na sida akoki pe ko zo mobali mo kaza innocent yebi na eloko te wana charge ya yena nzambe na ye retour ya manike déjà lo bango déjà na poto deux qui akoki akoloba na poto te akoloba na kin na lo banga na bino est-ce que réellement que fali mutamemi bango na poto to ezaka ba mascara basali na lo banga mutu moko to okende poto wana sa a sacrifier loko. Malgré le lago miko bimsa ba vérité, malgré le lago miko cracher devant fali poupa. Aloba déjà qui a finga ko tu fali poupa so pour le bien bandela ko bandela yango. Soka le bien bandela ngo ko bandela ngo pe alobi ke na chaîne ina ba warrior bazate. Allez-y comprendre. Ye alobi ke poto bo memani aza clair alobi ke poto bo memie eza ke bo récompenser ye. Par rapport que pour afingela pe fali bato akota pe prison pour na fali sko boye bisangai bo pekisa ndenge nini po mutu nyoso kendaki poto obino bo memi bo futi ye li futa na ye parce que ba fingela ki fali bato awa donc mutako pekisa manikia ozati mutako pekisa manikia kozala te po tangu ba manikia babande ko finga ba faire gola bazo finga ba hérité watanabe bazo finga ba wera fali yo zalaka satisfait alors que yope il faut subir pour ngana lobaka yango niveau bato bazo fingela fali poupa ba musicien niveau bako zongela ko finga fali poupa muta ko supporter bango zalati pe muta kanga bango zalati po ba poche nyoso ya mafinga. Alors bit mutako désactiver visa na ya ozate po akofunda epa ya Fachi Béton nini fali pour babanda ko beta masolo pour na président de la République yango boni ka bazuna sule nanu batie wana katana na vanda na wana pourquoi ba vérité zo bimebele na zabino na silité
bamanike bazana ba matière na pe balobi ba vérité ba yu arena anate bamanike ba bimisa ba réalité ba concert ba fali ba beti ya kosaleka ngala lo ba vérité ngala so la nepembe po imagine toi que concert et beti za na actualité te banda ba oyo ba wuti poto ba ye ti bazana poto ba lobela ngote ti ba ye na kini ba lobela ngote moi mukuse o moi so za lo kwa ngubo elongi mabe de mer taya mabena no mukuse okenda poto oloba eloko te pona concert afali oye na yo awa obandi suko finga ba misère tala oza Congo oya poto te idemer oza poto oza kin pardon oza poto te maman donc pona olataka batu nyonso bazalaka pembeni afali obino bomema na poto wana. En réalité, bayelaka po ba soutenir Fali te. Bayelaka intérêt na bango. Nenge ba fingela Fali pou pa batu. Nenge bo memela bango na poto. Bo récompenser bango. Siko bo peksa bango lolenge nini. Po maniki azana minuki alobi. Maniki azana babi lok wako bimisa. Biso pe promesa. Biso pe tokoloba kaka o esengeli faye toloba. Mais maniki doze mwa mukie. Ato kenaka na poto na yo sule mtamema yo toyebi eloko amemela yo te amemela po finge bango bande kotinda bino bo finge la Fali bato awa pe sule yango akatani doloba nini ye wana katani Jael shokaka kuna ba bêtise Jael shoko finga base ya ba mama ko finga mibali ko finga n'importe qui mutu nyoso ya lingi mais azotanga kaka kombo ya Fali na munoko na ye bamani ke nyonso bazotanga kaka kombo ya Fali na munoko na ye siko biro ya Fali boza wapi bozo mona te ke eza ba biro moko boy Fali pa ezala boloba ke biro ya naloba ngo chaque fois boloba ke biro ya faire rigolo eza mabe content de biro ya Fali pou peza mabe bo Fali pou pona biro te ba secret bandi obima ba Jael show wana nyonso na ba demer ba ke poto ya ofelete ba zui biloko na bango na ba biro donc kuna zali pesa passage na yo ba betelio visa bana na ba nyo kwa mi po ba ke poto ande ya makamba kofinga niveau ba CD niveau biro sakani na ba fiwana ngate mna lobi yango manike ba vérité komi kobimba ote biro na biso na kabongo te Fali pou pa boete siko ba oyo komo bimeza ba nani banzete to banani biso to kopekisa pena manike te ndeka bolo bakake alarme manike pelisa lisusu bimisa ba vérité nyonso esengela ki falo bimisa pourtant ba tindaka bino bo finga ba mise congolais muta peki saka bino azalaka te bolo baka pona Fali to kufa biso pe po ndenge boko finge la Fali to soutenir bino ken piana yo ona akomi à l'aise lelo ken piana komo pesa akomi ko remercier ba Gaulois akomi ko remercier ba Wengeme donc tout pourquoi que bino musala bozo sala musala chronique oyo mais bino bonimi bo finge la kamutu moko batu pe mutonga récompenser bino memi bino na poto potango pe boke eloko malonge ke ezate nazo e batenyo so bozo sala bozo luka bon récupérer ba mbongo na bino nde ba mema bino na voyage bozuite na bozuite pokuna balobi ke ba yebi bino te sko ngana otuna question tango bino bosali message wana bobi ke boyeba ki bango te eza ke Fali pou pa mema bango kaka itan ki ba jole ba ki ko visiter ko participer na concert ya bare na nyonso wana ba papi mboma bazalaki mais bo pesi bango ba invitation te mais bo poni ekiri ya ba mafinga nyonso wana na ba o balobaka français ya bien wana bango tout ba banda ko luka poto ba oya Congo te ba oya ko luka nini Alexia komunika ko tambola Abdul Kuta kufa na e po DJ Abdul akoma porter parole na musique abanda ko sa le Silviri saza wapi na mwana mususu elongi mabe o Splendeur oyo azoluka ke Fali amemeli su na poto akomi kofinga ba mise nyonso ye pe musicien tala bazoba ya Congo nde bazalaka musique na biso kende wapi
musique na biso numéro 1 o auti kobeta 3 concerts bino mo bobenga numéro 1 eza même pas na visibilité na place on leba lobelaka yo arena bakoma kolobela ya nani bakoma lobela Joel Show na Manike donc Joel Show na Manike ba lié visibilité ya nini ya concert à yo arena Demera ye awa azangelo kakoloba azongisi lisusu actualité ya fait rigola ya le 24 ya Stade de Martyr roi de 24 oli aloba makambu tusu akomi oloba ne makambu ya Stade de Martyr ya fait rigola o bana maki ayel lisusu ko boma lisusu fali actualité ya faire actualité ka concert moko et bomi actualité ya barena ana nyonso. Donc, imagine-toi, Stade de Martyr et Bandiko Bundana Bino Bana 2023, ti 2024, et Kaka. Concert moko. Ah bon, il y a un système tchadat. Hein? Bino pe botia sous datit. Concert, bo bete zaki ya pressé. Et là, il y a to beta, mais concert est à terre. On se le dit, to consanateur. Concert ezate tolinga kito zongisa mo actualité ya barena yango soki ata tozu ata mo 30 minutes ya concert ya arena yango na ba internet ata 10 minutes ya pamba ezate mais ngana mituna ba concert nyoso fali ya betaka ekendaka wapi po na ba YouTube ezate na ba Facebook ezate na ba plateforme nyonso ezate mais toyoka ka fali ya beta ba concert ya Stade de Martyr ko ezate mais na Stade de Martyr ya faire zo beti okozo yango oké na ba bar des obeta mais fali pour pa ba concert nyonso tana ba bar mo ke beta marati ça que vous comprendre déjà j'ai fali pour pas bolobité to kosamaki tika to se retirer na biso awa pe Manike héritier Watanabe a boyi na kombo na ye. Bokomi komona ba misien congolais lokola ba kizengi na bino, bo bana ko sakana na bango. Donc héritier Watanabe komi mbwa na bino, bokie bo fingie aya yambi bino. Héritier ba je wana fait rigola kanango ti. Kolinga rapete ba je wana ba ya kanango. Vanda na badadi bola na yo badadi mola na yo tika batwana ozana posa ba Manike ba ya kolobela ote ozana posa batu ba ya kolobela ote yango félicitations na yemoko déplique pomba po déplique alobaka ngo ye pa na yalinga apporter parole te au fingi ye na poko lobeli ye moko aye ko répondre yo c'est ça un homme so moni mwana mobala lingaka ba ya kolobela ka ye ba fingela ka ye batu allez-y comprendre aza nani. Congo e finga mi trop na ba cronima finga yo demer show ozo soki demer na lo bakuta ta demer show yo demer oleki na okaka osanoka analyse que ya Fabregas na déplique réconciliation wana eza marque oleka ofinga demer wana ya wenge kolinga su te okoma na mukuse ya dokolosi wana elongi mabe wana elongi ba zambien ozana na elongi mo ya forme no kuté banaka te donc au lieu kutu ba télé ata caméra obimata télégénique elongi ezalaka babe na bana mibali ba oleko na kitoko elobele loko te de mer donc oleki na yo mais bino bolobela ka fali pourquoi pas bolobela ka fali bokobi kokota tina bana wenge basalaka nango jeté bozo risqué ba musicien nyonso ana Congo ba boyi na bango bolobela kaka numéro 1 Fally Ipupa posala ba critique kaka na Fally Ipupa na ngala kanzaki ndenge bozongaki bovana na plateau siko bandi ko sala ba analyse ya ba URN nyonso URN na oyebetaki liboso ya Paris à défense nini erreur nini ezalaki tant bozo pesa ba remarque Fally Ipupa zo landa yango alobi bon c'est que koto bazana raison c'est que bazana raison parce que bango ne bazala ki otala ndenge nini makambo lekelaki boleki ya deuxième boy bozo bakisa un plus na artiste na bino mais bino boye olebo lobeli la Fally bokomo lobeli ngo makambo mususu tala buzoba
musique ezokende wapi ngaso ki na comprendre Joël Show eza nango liboma te pe Joël Show eza nango sida te mte elobise bongo omoni na poto ayebi ke kobima neza na passe siko atala kuna na poto internet eza nango gratuite siko na minute aza na ndako na ndenga aza na ndako wana eloko asalaka po mokili etiaka eka ifoka afingaka siko ntango biye azofingaka bino bokotalaka ye azokotaka bavie azwa mwana fiske na ye ayeba kovivre na poto po kuna na poto ezalaki ke yaka tala concert tozonga PDD bavisa bozwi wana mutu nyonso visa zwi eza ya travail eza bavisa ya musala na compte ya nini ya orchestre ya victime po déplacer oye na Congo po déplacer faut batala victime azada sorti toza na concert na mboka libanda to ndengeni en dehors ya fali et comme passe pour bino nyonso oboya pour bo voyager ata ba désactiver ngote etikali jouer ba ebele bazwa ba visa ba 10 ans 10 koka tant visa silele na ndaka voyager pété voyager pété donc il faut biloko yo toye baka yango baloba tout se paye ici-bas oh ya salaki yango komi ko futama epa na ye moko fali pupa yango komi ko futama obo yango supouane tant babanda ko finga ezalaki bien warrior attaque général aba warrior kaka biso pende tolo baka général aba warrior asali ki rébellion alingi a bombarder trop c'est trop quand même parce que internet c'est comme il place mama finga internet c'est ko tala ngo suna mwana te bana lelo ba komala ba vitesse mo ya koloka otimiser téléphone ya quotidien na ba réseaux sociaux au monde a continuer ba Facebook au monde a continuer wapi déjà tanga mo ba bloc wana éducation ya bana ezobeba pona nini pona ba kroni mafinga o ba yebi même pas éthique pédéontologie ya musala bazo sala donc bango nde bazana ba bouleke nde ba kenda poto na kofinga ndenge pe ba misie ba kozwa bango lisusu ba ya kofingela bango bato non ngana kozwa bino héritier watanabe aboyi na ye manike yo moko ndoki ya babia lelo komi kosala fier oloba kia ozana mwana star eloko kutu mwana star na yo olobiki wa mwana star auti ko bimisa kuta eyokani te nana bomi yango yo mama na ye auti ko beta single moko awo eyokani bon mama na yo moko za mutema be poza ndoki ya mwana na yo asali déjà moi single olé olobelelaka yango chaque fois parce que manikie oyebani trop na internet mais soko lobelaki ma nzembo mwana na yo mais mwana na yo aza likolo mais yo tiki nzembo mwana na yo oke kolobela na ofali diamba tonini non mitune za diamba to loko ni sala kabino penda hein tia dat donc bon mon eloko su ya kolobeza te hein viens nga kisinjora eloko bokolobela su ezate et comme kaka tia date boyo so régler les 12 on va faire régler les 12 donc on a photo tia date mon ko dans le sens te bozo mona te ke bolo ba tia date wana bolo bela nde fere donc c'est que faire on tabino kate bino nde botaka faire ka pour faire repena azalaka na université ya Kabila Zakari eot alobi fingi faire alobi o sengele fala loba il croyait peut-être que faire a kolekana etando ike po a répondre ye azui kara ya Kabila wapi Zakari ali moi place yemo ka loba pena bike fero azan demo mais ce que ça qui fallait alingaka lekana tongo na ngona poko na ngwa leki warrior tae ya la pompon moi mbale senga face à la force face à la secret ya vinae batu ba mono vivre mais ba yebi vina oté c'est ça faire rigola à concentrer na dynastie trésor congolais wana angaka débordé yo trésor congolais sali nini n'est pas faire rigola za na bureau ya bien
mais azana manquement ya bato misu faut ba remplacer bato ba misu bazawana po misu ba pesi poste na ye akoka ko sa elango te directeur ya marketing o sali nini même na dynastie o sali nini ba bino nyoso bo ki pembe na faire po bo ma faire boyela ki intérêt boyela ki intérêt boza pembe na faire egola mais stratégie ezate eloko nyonso po réussir faut boza na stratégie soki stratégie ezate esimbate donc nga po na ngai biloko ezoleka na ba internet il faut internet nanu ba mekana ko suspendre batwana po ba bêtise les trop ba mafinge les trop tozo tala ba télévision toza ba smart kawa bana déjà ba otsa ba smartphone bana bazo tsaka ba internet na bango bazo tala ba bêtise toyeba nini toyekoloba toyeba nini tokoloba te na ba internet so boni boyko batu baye na bêtise yo za ba kroni mafinga ya victime batu baye na buzoba na internet kaka ba kroni faute ya victime tokoloba boza ba kroni faute ya victime parce que amemaki bino na poto pe bo bandaki ko fingela e batu awa carrière esili bino bolobela sous concert ninia yo arena bolobela ngote po yo kanité Côte d'Ivoire bolobela ngote po yo kanité eloko bolobeli awe yebani pété sko botala sko bokolobelela nani sko tika to banda kofinga wa bo banda kofinga kofi bozwi nanu kara ya kofi esili bokolobela su nani bokofinga nani malgré ba osala ba sambla ba lo bakia botika kotanga kombo na bango eza lukuta eza mascarade toyebi ba je wana nyonso bosi sango donc merci na bino bozuli baku ya kolanda moi analyse muke adida lumumba saleli bino donc nzamba bomba bino toza toujours ensemble na bino balobi bo s'abonner massivement bo liker bo partager et que ça la bien là je dis merci à mon amour que j'aime beaucoup là je salue je dis meilleur V à mon amour que j'aime beaucoup Lorraine Lumumba Kamwanya donc je te salue gros coucou gros bisous à toi mon amour donc je suis fier de toi sans oublier Balobi Maman Pépé de Paris je dis encore merci à toi donc Nzamba Bomba pourquoi pas Fabrice Kabundi solo là bien au moins il a dit le Lumumba solo là bien balobi koma api na chombo solo la bien to solo la bien ngana yo merci aussi anaye moko balobi Mama Sara Kabundi la Cléopâtre balobi moi ça le kingolo na mwindu moi ça le kingolo na muselu sans oublier Ninelo Kemba meilleur vers vous donc nzambe abomba bino tokutali na bino mokolo nzamba kolinga tokutala lisusu po azo continuer toujours ko bomba biso babi 2024 oza makambo ya minene donc zala ekenge na 2024 sala makambo ya kitoko donc ngala bino tokutana prochain numéro bye. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.